Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Je ne cesserai jamais de vous remercier pour la fidélité à cette émission patriotique au Tozali ko Lamoussa, Banamboka, Pe Koloba, Makambu, Polele, centricage, na Makambu, Nyo surtout, Ezali Koleka, na Mokili Mobimba, na Oyo Etali, politique. Na oyo etali congolais parce que politique na 2018 oyo tokoyeba yango tina suka parce que Kanambe alias Kabila alingi kotika mboka na biso te. 5 minutes ya lelo na kolobela deux sujets. Ya liboso lelo tozali mercredi 18 juillet 2018, lobi tozali jeudi 19 juillet 2018. 5 minutes et qu'on va prendre bino déjà na kanisi ba misusu ba yebiango misusu pe ba yebiango te lobby jeudi 19 juillet 2018 na 15h na palais du peuple faux président ex-président président périmé à Koloba devant deux chambres oyo ya mboka na biso donc devant Sénat na Parlement. Donc, Tokolak Sabino pour la confirmation, parce que dernièrement, Kanambe Alingaki, Oyamba, représentant, il y a ONU, na représentant, il y a OIA, à reporter Kiango, à lobby, à Oyamba Bangote, parce que Azali na Makambu ya Koloba, d'ici fin du mois, base de la Kaka Aloba, parce que Alingite, ceux qui, à lobby Yango, Baromo, Nanetike, Bango Mutubatia qui est pression, mais Kanambe, Yebaka qui Ozali na pression. Communauté internationale, ils ont pression, Bissopé, diaspora, ils ont pression. Donc, Kanambe ko constater que ezali ndenge ya kala oyo papa Tshisekedi avandi saki ba opposant ba sango après ba pesio kamwa prolongement ya mandat na yo mais sikoyo batu tout ba baya yo papa Tshisekedi azalaka te azalaki mutu ya droit ba sango pe ba baya yo parce que au bon moment mutu ti na kati ya paroisse okotisa minduki ti na kati ba paroisse donc bato ba banda ko côté là ba lemba yo donc sikoyo otikali na mutu moko te à part ba malanda ngombe oyo balandaka yo bazali na yo ka parce que bango pe baza ko lia neti yo pe ozali ko lia bango pe ba bike yo soki ozali te makambo na bango ezali ya ko beba. Donc deuxième sujet ko zala vote ya loi oyo bazali ko sala la pona ba ex-président. Donc na kolobela yango parce que epesinga mawana kanda na motema na mona ba député neti Jean-Claude Mvouemba donc vient nga penza parler de son azolo ba vient nga azali vient nga ya parler ya motikil ezali te ke to yebani te ba famille yebani famille Mvouemba famille Ngadi to yebani to bani ko se fréquenter ti le l'autre se fréquentaka donc vraiment Jean-Claude Mvouemba na kozongelela yo parce que place ya Hector azali na kanisa sepelité na kozongelela donc to bandana nous avant to banda tozali kolakisa bino document oyo officiel oyo eza signé par Kengwa Dondo oyo azalaki na Mobutu azalaki mutu moko ya droitier azalaki mutu moko penza oyo babandaki kopesa importance oyo bato babandi ko respecter mais sopabu akoma kosalela Kanambe Rwandais likolo ya mbongo donc ezali signé par Kengwa Dondo mokonzi ya Sénat na signé par Minaku mokonzi ya Parlement donc ils ont confirmé que lobby jeudi le 19 faux président ex-président président périmé à Koloba pour na Congo donc sikoyo botala bino moko document yango na kanisi bozoko mona yango ndenge ezali kolakisa man écran bomona bino moko document wana tozu yango kaka Kanambe pa batu na yo po yeba ke bato baza pembeni na yo balingaka pe yo te mais bazali ko ba kaka ndenge congolais mingi bazaka na fei kuna na kin babanga ke o baboma ye même ko le congolais biso nyoso tout ko telema to ti ko banga Kanambe ya kosuka pe yebaka ke 2018 ya kosuka botala document yango o ezali signé par deux médiocres Kengwa Dondo na Minaku.
bino moko bowiti komona document yango to lakisi bino ezali signé par Kengo Adondo na Minako. Donc lobby jeudi l'autre mercredi le 18, lobby jeudi le 19 juillet na 15h, le 19 juillet 2018 na 15h, faux président ex-président Zoba ya président akoloba siko tozali komituna akoloba nini kanambe yokanga bien parce que na yebi kotalaka 5 minutes yokanga bien kanambe lobby tango zo koloba ezali po olobake o démissionner o tiki mboka na biso tango ko démissionner on lobi ko démissionner ko kanisa te ke biso to betelo maboko bato ba betelo maboko ba zoba no batonda na palais du peuple wana bango tout périmé mutu azali bien azate bango nde ba betelo maboko mais tango ko loba o démissionner yebaka ke biso to ko mbrenge yo après o démissionner ko kanisa te ke to ko tika yo ke so ko vanda na kingakati yo to ko mbrenge yo suka na yo oyebi yango. Et puis ceux qui ont sali erreur kanambe yo kan malam ceux qui ont sali erreur parce que to yebi boule na yo na batu no tout bazo boule déjà que rotia libaya to yo ceux qui ont sali erreur o lobi makambo rotia libaya kanambe wana to féliciter yo to komona penza elengi ndenge oya et puis oyeba suite kaka partie ya lobby na soir tant yo aussi sa discours na wana semaine okomona makambo yela to tshela bino extrait ya JT ya collègue moko kuna ya Kisasa ya mwana mwasi asala musane malamu oyo alobaki par rapport ya PPRD ndenge bazo se préparer na kotia candidat na bango kanambe à se représenter de nouveau. Moi, César Ngadi, Cluboa, retrouvez-moi tous les samedis de 14h à 16h dans l'émission Rendez-vous avec le Patriote sur la MNG Radio 99.7 FM. Le président de la République, Joseph Kabila, candidat à sa propre succession à la présidentielle de décembre 2018. Le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, le PPRD, envisage donc déposer sa candidature pour cette élection au mois d'août prochain. L'information émane du président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Nakanisi Bowiti Kolanda, boule ya PPRD. Yongana kanambe na zo epsa yo lobby tozali kozela biso tozozela oya o lobby ke non ngai na ko se représenter sunte na démissionner à partir lelo jeudi 19 biso to betelo maboko te parce que ça déjà que il faut osala yango mais soki osali erreur lobby oyo ko lobake o non ngai boye na se porter encore candidat parce que na zana doit se représenter nazana droit ya ko se représenter ndenge batuno basali koloba kanambe wana biso na yo toko yeba yo na ba congolais toko yeba ndengi ekoleka et puis okomona ndengi ekoleka kanambe ko constater que ezali ndengi ya kala o babanda ko prolonger ba manda basango bakoti biso to vandinier parce que basango mutu balobi mais sikoyo ozali sans mandat mandat no se silaki na décembre 2017 siko zawana ozo sala makambo na ko neti yo ngola kisabiso makambo na ko donc makambo pe toko la kiso ke biso za ba kinwa toko mema na ndenge penza ya kowas poto la kiso ke non biso to za ba mbendrete biso mboka wana ezali biso bakata motolu na biso na mboka wana donc peuple congolais lobby na 15h bokolanda pe après 5 minutes mususu ko sala ma lobby na 15h donc jeudi 19 juillet 2018, Kanambe akoloba na palais du peuple. Donc, tu as un commentaire belité, tu as loba. Donc, il y a deux conditions, il y a deux masolo, donc ou bien à démissionner, ou bien à Tilibaya, à l'obike, à continuer, mandat mususu, wanande tokoyeba. Donc, tu as na makambo akolobe belete, mais tu yebi sibino parce que 5 minutes, tu as pour réveiller conscience na bino, donc boz la qui dibaté, boz la surprise. Donc, bon mon qui document officiel, moi 8 pas na batuna imoko, donc bah confirmé lobby Kanambe jeudi 19 juillet 2018 na 15h à Koloba deva deux chambres ya mboka na biso donc Sénat na Parlement. Donc tout ça sous na makambo lobate, tout ali kozela kaka ba les ali na kanaye mais Kanambe sala erreur wana o vivre sikoyo ba méchant oyo toza nango par rapport ya yo. Deuxième sujet ndenge na yebsaki bino ke na monaki ndeka to luka actualité
ba député oyo baza déjà na mandat neti président na bango balingi ba voter bazali ko voter déjà loi moko oyo ekotinda ke ba ex président ceux qui président za sous na pouvoir te ndeki to mona ka loi moko ezali en France que président za na pouvoir te akozala na bureau akozala na chauffeur akozala na secrétaire donc azozwa pe mbongo moko boye donc azali ex président mais atikali na ba avantage moko boye na ba privilège moko boye à vie donc yango wana balingi ko instaurer na mboka na biso mais epesinga mawa na motema donc to nazo ko mona neti député na lobaki ke donc vie na ngai nazo ba penza ke parce que ça vient na nga parler vie na ngai ya montikil vie na nga parler et puis donc tozali to koli ba côté mo biso za ba petit azali ba mikolo mais tozali ko se fréquenter donc ba mvemba bazoya na ndako na biso ba ngadi pe bazo ke pas ba mvemba na moni vie na nga mvemba vie na nga mvemba omoni yo la pire vie na nga na yebi vie otimba koleka kanambe oleki na basolo tu vendenge yo kola ti kanambe a okufa a kola ndenge yo kola te kanamba zo découvrir makambo siko vie yo kola bien na yebi mais vie na yebi ka kezali ko banga ndenge osakuna ke o kanambe a au poison ou bien okufa mais vie so ki micro yé la prochaine fois vie ko lo baba bêtise wana zo lo bate prochaine fois o kimi na yo mieux vaut se taire que vieux na landa yo vieux zolo ba bêtise yo zolo ba ki donc président de la République Joseph Kabila donc président on a neti Kabila on a penza ya zo privilège penza ba tika après mandat na ye ba bando fouté ba mbongo avant da bien donc mutu lokola ye Mobutu akufa kutu azo privilège wana kasavu ba kufa azo privilège wana te et puis bozolo ba ekozala pe na bato yo ba mi continuer donc na bato ya politique o ya ba grade minene wana donc neti pe ba mende wana ba ozana ba privilège wana mais vie na nga Jean-Claude Mfwemba vie koloba makam na sonité ou bien koloba makam na robanga te na biso ka prochaine fois vie au monde kutu donc nazaka mona banana na ba réserve pour vie aux avions nga mais il ba que 5 minutes pour na rater vie la prochaine fois. Oh, ils avertissement via la prochaine fois. Koya koloba ba bêtise aux olobate. Donc Mobutu kutu akufa. Bande kone batikala Mobutu akufa. Moi si na ye mama bobila da wazali ba kasavu ba kufa banani bazali ba kufa. Dobino bokoloba makambo to avec kanambe a profiter azo privilège à makambo wana. Mais vietozo kendewa. Loi wana soko bo votango et zo concerné kanambe te kanambe tout d'abord za rwandais et puis kanambe a cause de privilège wana te donc mbongo asa yibi yango a placer on soko a placer on to kolanda on to boto lango kanambe d'ailleurs toute façon a rozongo te parce que zo ma solo na ye donc privilège wana et ko banda na kanisi donc na 5e république donc kanambe alongwe donc présent oya roya sima na bato ba roya sima loi wana et ko sala mapona bango mais kanamba za na droit ya loi wana te oyo bozali ko sala wana ke président soko longwe akozala na confort moko ya bien ba ko kiper na l'état na mbongo na biso ba congolais donc biso to banda ko nourrir famille ya rwandais wana kanambe na yemoko pas question donc ndenge na biso ka rave na ngai Jean-Claude Mfwemba prochaine fois vie kima micro ko lobela biso ba bêtise oté d'ailleurs boyoka oyo Jean-Claude Mfwemba alobaki na député Moussous. Avec Sepela TV, besoin coûte au kima banyongo ezate. Pour pas na biso nyongo ezalate, ça peut faire un mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Ça peut faire 6 mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Même plus de 1 an, ça c'est plus de 1 an non foutate au kanisi kozana nyonga makasi. Comment tu te maman, comment tu te papa. 15 livres à pamba pour rétablir service non et je te dis on va na andako Europa Bilinga Sepela TV. On va tout de suite au Parlement ou à l'Assemblée nationale. On a organisé la première plénière de cette session extraordinaire. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir l'examen et l'adoption du rapport de la Commission politique, administrative et juridique sur la loi portant statut des anciens chefs d'État élus. Les avis ont divergé sur l'élargissement des avantages aux chefs des corps constitués. Après débat, la commission PAJ a demandé 24 heures pour revenir répondre aux préoccupations des élus. Je propose de suivre à ce sujet les réactions des députés nationaux. Jean-Claude Mfwemba du MPCR, Pius Mwabilou du CNC et Fidèle Likinda du PPRD au micro de Tchan Kabiona. Je crois que
Aujourd'hui, je serai prêt pour la première et la dernière fois de citer M. Joseph Kabila. Il est le seul à les mériter par rapport à cette loi. Parce que lui, il a exercé les responsabilités et les fonctions de président de la République. Mais quant aux autres, nous avons des gens qui ont failli dans ces pays, au niveau de la corruption mentale, physique et tout ce que vous voulez. Monsieur Kabila, je suis d'accord, parce que le maréchal Mobutu est mort, Laurent Désiré Kabila est mort, Boutaka Savou est mort. On ne peut pas imaginer un seul instant qu'un chef de corps militaire ou un chef de corps civil puisse se retrouver demain dans la rue en train de commander et puisse être à la merci du premier venu pour qu'il subisse des tracasseries inutiles. Quand quelqu'un a occupé de très hautes fonctions autour du président de la République, comme collaborateur du président de la République, surtout s'il a été chef de corps, moi je suis pour que ces personnalités-là soient sécurisées, parce que je ne peux pas moi me mettre dans la tête qu'un chef d'état-major se retrouve le lendemain dans une situation d'insécurité généralisée, sur le plan social et sur le plan politique. C'est inimaginable. Vous connaissez vous-même ce que ça crée comme frustration dans d'autres pays, comme la Côte d'Ivoire, comme le Burkina et ailleurs, d'ailleurs au Niger, je crois. Donc, moi je crois que pour l'intérêt du peuple congolais, pour l'intérêt de la paix, de la pacification de notre pays, j'estime qu'un certain nombre de responsabilités, de personnalités qui ont occupé des responsabilités à un très haut niveau puissent être sécurisées par la loi. Nous devons être reconnaissants envers les gens, les grandes personnalités qui ont servi la République. Non seulement les chefs de l'État ne travaillent pas seuls, il y a aussi les corps constitués. J'ai suivi les collègues députés qui parlaient de l'impact budgétaire. Mais l'impact budgétaire, personne n'a donné combien le montant qui va coûter à la République. Et aujourd'hui, on ne peut pas se contenter à donner des références. Nous sommes sur un budget pro-pauvre de 5 milliards qui vous dit que nous allons rester sur le budget de 5 milliards, 2 milliards. Moi, je suis pour la loi. Nous devons voter cette loi. C'est un titre de reconnaissance pour aider les gens, les anciens premiers ministres, les anciens présidents des assemblées nationales et sénateurs, des services rendus. Binomoko, Bouiti Kolanda, Oyo, honorable Jean-Claude Mvouemba Lobi, Yamana vient à l'obélilo, ça vient à Ngai, on a l'oba vient à Ngai, les avions défatés, aux allez penser vieille à parler, vieille à parler. Donc, vieille la prochaine fois, épargnez biso na ba bêtises au Koloba, épargnez biso na ba bêtises au Koloba, parce que vieille aux allez qui cadre JMPR, vous allez qui représenter un père, il y a mon bout na poto. Donc, yebi ma solo, vieille épargnez biso na ba bêtises. Donc, en résumé, pendant que 5 minutes, na lelo. Donc, lobby, bose la 5 minutes, et na boutou, parce que lobby, jeudi 19 juillet 2018, na 15h, Kanambe, à Koloba, na peuple congolais, tobi te soke à Koloba nini, biso tolobi na ye, todingi toka, démission à Tiki, pouvoir à Tiki, mboka na biso. Ye soke à ok, na masolo mususu, ye mutako yeba. Donc, tokomi na suka, il y a 5 minutes, Neka Tolobaka. Nous vous laissons le soin d'en tirer vos conclusions et de nous faire parvenir vos commentaires, d'ailleurs, comme vous en avez l'habitude de faire. Donc, c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 48 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Ndeka Nazolbana 2018, Kanambe. Akosama solo na mbunchu bena dikosi.